Bandeko balandi biso na kati ya Ediba TV mwana Kongo toye pe toye libino lisusu ya kokamwa. O tolobaka na bino butu moyike mokila tata Nzambe etondi na masumu. Somo. J'espère chaque fois avant la salle ba émission na ngai na pesa kabino ba résumé muke ya masolo oyo tozwaka toujours na nzela ya singa. Esali pasi kokamwa pe kobanga. Kotala ke ndeko oyo abengi biso aza emporté kolela komitungisama akolala te asali eloko moko na vie na ye oyo ye moko alobi ke nayebi te papa edi nakende na gauche to nakende na droite. Ndeko mto kolanda ngai abonnez-vous na kati ya chaîne oyo po ozwaka massivement ba émission oyo sans problème. Bandeko likambo oyo ya somo likama mawa. Mwana mobali oyo abengi biso na cadre résumé toujours abimaki na mwasi ya noko na ye. Et arrivé ndenge nini ndeko oyo akebima na mwasi ya noko na ye. Abimi na mwasi ya noko na ye, noko azui fiancé. Na sima ya kozwa fiancé, noko azali mutoyo asambelaka mingi. Alobi ye avant ayeba nsoto ya mwasi na ye. Je m'excuse. Awa na lobaka na bino bien tozali ba minganga spirituel. Totangaka nyama na kombo na ye. Tozana likambo oyo te tobombaka oyo tokobeta yango ya kobombama. Soki ezali butu totangaka yango butu. Neve wana abimaka na mwasi ya noko na ye parce que noko na ye azwa fiancé alobi ke ye akobima na fiancé na ye ti mokolo akohonoré. Ezui 2 ans banda noko azwa petit chéri na ye azwa fiancé na ye. Abimaka na ye basambelaka noko aza moto losambo ya dega bao tobengaka bamfumu ngomba. Fumu ngomba elakisi moto amataka montagne oyo yake na okuta na Nzambe à tout moment. Nauti kosala émission moko ya de cela 3 jours passés na lobi na bino bien que basangisaka pondu na ntabati. Donc c'est la même chose qui revient na kati ya petit résumé oyo. Bandeko tosala ningele na mokili ya tata Nzambe. Sans plus tarder tokoti na mozindo ya lisolo na biso. Bandeko oyo balandaka Ediba TV tozui appel moko ewuti na nzela ya Congo oyo ndeko mobali akolela ye akoyi malédiction akomona bafer na ye ekosimba lisusu te akobela maladi ekoyebana te mutu na makolo. Maladi elati ye na nzoto ça fait 2 mois yango yo likolo ya kobima asalaki erreur abimina mwasi ya noko na ye. Nous sommes les Bantous, nous sommes les Africains. Biloko oyo eza biloko moko condamnable même na misu ya tata Nzambe. Et arrivé ndenge nini ndeko oyo abimana mwasi ya noko na ye. Mwasi ya noko na ye azali fumulo sambo. Azali fumungomba. Bo comprendre ba terme. Donc ye alinga fiancé, ayebisa fiancé, ngai na ona kobimana yo jusqu'à ce que na ko honorer yo. Alors ba petite na biso lelo ya kisasa ya monde mobimba baza ba impatient mutu alobi na kobimana yo ti tango na ko honorer yo. Mais olingi ko tia kimia na kati ya bomoi na ote. Olingi ko tia kimia na kati ya vie na ote. O se précipiter o banda kobimana neve ya mutu oyo azalaki proposant na yo. Tokobenga azalaki parce que l'homme s'est décidé ya ko divorcer na mariage oyo. Les fêtes s'approchent. L'orphelinat vide a besoin de votre soutien financier et de dons matériels pour célébrer ensemble avec les enfants orphelins. Pensez à leur aider avec un petit geste que le Seigneur met dans votre cœur, cela suffira. Offrez-leur un moment de joie, tout comme nous le faisons pour nos enfants. Ils n'ont que Dieu et vous comme soutien, car il est écrit:
il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Felina vida sokayo kotana banda kuna bino ezaka ko sala Matthieu 7:7 comme d'habitude. Bonne année Noël yango esokomi biso na porte. To pense aussi na bana o bazana ba parents. To éviter yo yaka mon Felina vida. To passer un moment agréable avec les orphelins. La gloire sera rendue à notre Dieu. Napesi merci na bapartenance oyo bakotala biso botika biso te obakisa biso te nzambe abeni obino nzambe abakisela bino oyo ezangi. Nous sommes situés au 49 de l'avenue Kinzola. Voilà de retour na kati ya chaîne na biso ba ndeko oyo balandaka émission na bino oyo tolobaka tosolola yango na botosi mpe na mayele mpe na bwanya. Bandeko tolobaka eloko moko na lisese na vie elobi yo moko okoki koloka vi na yo. Yo moko okoki komatisa vi na yo ekei likolo. Yo moko okoki kokitisa vi na yo. Noko, papa leki, tata mwasi, mama leki, bazali baboti na yo lokola baboti babimisi yo biologique. Yango na pesaka bino ba conseil mingi. Ndeko komisala ko se faire valoir te na vie. Kokene na nzambe te keno mokili ya tata nzambe ozanga lolenge nini ya kotambola na mokili ya tata nzambe. Yeba epai nini okotya lokolo. Pe epai nini okokitisa yango. Bato ebele na mokili ya tata nzambe bazoyeba te ndenge nini bakoki kotya bwanya na bango, spiritualité na bango na vie. Olobi to muluka ba prophète, olobi to non. Tu te maudis toi-même sans le savoir. Ndeko dino media okolandanga na kati ya caméra. Pe na botosi ngayo na koti. Papa edi akei. Ndeko tala mwana mobali oyo abengi papa edi pona kolela azui maladi eko sila te. Abeli pendant 2 mois hôpital nini ndeko mobali oyo akei. Solution ezate. Pona nini abimina mwasi ya noko na ye. Noko na ye a fiancé fille moko boy. Officiellement, ce n'est pas dire qu'il y a une fenêtre à côté de la porte à l'opam. Alors c'est un homme qui prie beaucoup. Oyo biso ba kinois na ba terme na biso même ba journaliste to benga bango moto alinga ngomba ngomboliste. Alingi ko matana ngomba mingi muto akutana kananza na nzambe ndeko jino aseki yango pe seki si papa edi do muto akutana kana nzambe tanyoso ye likambo moke amati na ngomba likambo moke amati na ngomba. Alors azui mwana batu oyo azalaki na makila oyo mesalaki na ye vie ya kozala na ba petit chéri na ye pamba pamba azui a bloqué pendant 2 ans la fille azokokate. Parce que quand je parlais avec le mec, oya memela kinga li solo, na solo la ki pena ndeko mwasi. Na solo pena ndeko mwasi, toujours ba kolela. Na super susu noko, na solo pena noko. Bandeko yango na lobaka na bino bokota, bokomante, bo aimer, bo kabula ngai na kati ya bandeko mususu. Po ba yoka ke mokili ya tata nzambe niveau ni spiritualité ya makambu ekomi nango. Ndeko oyo ya mobali yenda koi victime parce que il est malade. Ça fait 2 mois yango il est malade. Ako bela maladie ko silate, ako yebate, ako zomunganga nini. Azongi na ba réflexion, il a compris que ako metaki acte moko ya ekobo, abimina mwasi ya propre noko na ye. Et en plus, le même noko wana nda bokola garçon. Bandeko, ça fait mal. Ça fait très mal. Boyebi barambo le garana kisasa, moi na moka botami azumi benga je suis orphelin. Oui. Il est orphelin de père et ya maman. Baboti ye bakufa yazaki na 4 ans. Bakufa na accident. Donc oncle wana muto a récupéré ye lokola mwana na yesiko. Siko raisonner no quoi n'a expliqué avec de peine. J'ai gardé 7 garçons pendant à ce qu'on a 29 ans. J'ai gardé 7 hommes. Tout ce temps à vie naé donc 25 ans soit commis il a 29 ans. Na tangi se bakelasi. Na futi ba minerval naé. Na donc vie naé mobimba na maboko nanga. Mais botala sort et loko ayeko salanga. Ayeko bimana mwasi nanga.
mwasi oyo nga napesili mbongo, mwasi oyo naza kokalikile ke nakozwa ye. Papa Edi alobaka nyama na nyama na kombo na ye. Tozali ba minganga spirituel, nakozwa ye tango nakokoma na ye na ndako na nga. Me mwasi apesi bonzoto na ye na neve ya mutu oyo abokoli ye. Ndeko Tino Media, tala makambo mabe oyo ekokomela biso, tala makambo oyo ezalaka oyo Gilles Ontiala alobaka nanga butu moi. Papa Edi, c'est la sorcellerie pure et meilleure. Otoka kindoki na moi makasi. Ndeko s'abonner na kati ya chaîne na yo oyo komemelo masolo kitoko, oyo komemelo masapo kitoko pe édifiant. Tino Media, timbela bangonga ngonga pe etimbela yo. Ndeko to koloba pote moto nyonso asala nini azwa bwanya. Bwanya nde etangisaka moto lolenge ya kofanda na mokili ya Tata Nzambe. Lelo ngai Papa Edi diba soki to kopesa tango na mokili ya Tata Nzambe, to kotambola na kobanga mibeko, parce que toute vie a une des conditions. Soko tamboli na vie sans condition yango moni batu bao ke mbango na etatolo. Lingala ya biso ya ba Congolais ya Brazzaville to benga ka cimetière etatolo. Ndeko landanga na bokebi makasi. Est-ce que okoki ko sala likambo boy? Petit conseil. Soko ke yo sala ngo komelanga na commentaire na nga. Soki yo po bimaka na mwasi anoko na yo komelanga na commentaire na nga. Po tembala sima okoka koyeba lolenge nini ya kotambola na mokili ya Tata Nzambe. Sans plus tarder to bouger to pusani pe mwa mokili liboso po te pona kolakisa ndeko mabe na ye ezalaki nini. Aza ko bimana la fille ba ko sala biyenga ayebaki te lobi akoki kozwa malédiction. Malédiction nini oyo Nzambe alobaka ke tout est caché na se ebimaka na poisson. Tala poisson ngo yango. Tala poisson ngo yango. Pa Nzambe azare ya lakate ato sali nyonso obomba mokile koyeba te ekobimisa okaka toujours na poisson ndenge abimaki na mwasi noko na ye, mwasi oyo noko aza kobimisela mbongo, mwasi oyo mwasi oyo noko afuti ba dot, mwasi oyo noko apesi nyonso pote abala ye. Ndeko Dino yoka soni yoka somo ya makambo mwana mobali oyo asalaki. Au nom de Jésus, matoye funga mamunokolo ba matoye funga mamunokolo ba na kombo na Yesu. Matoyi na ye na malobe funga. Ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention oyo esalamaki ya papa Moïse ayaki awa. Nakendaki kuna na mwana nanga azaki banda inane azaki koloba te ndenge akokisi 23 ans. Tokendaki kuna papa abondelaki po na ye namoni akomi koyoka pe koloba. Yango na pesi Nzambe ozana merci po na bolamu nyonso azosalela ngai. Shalom bana Nzambe kana ngezalaki ka ya dépression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda kolota bandoto mabe na kondaki na silaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te. Or fallait na sala mémoire na ngai ya fin de cycle ba dépensaki koleka même na classe. Prophète moko ayebisi biso eza likambo kokende hôpital te eza likambo koluka Nzambe epa na ye moko esimbaki te tokende na ba ministère ebele ba prophète ebele simba ete mais nakumisi Nzambe ya papa Moïse po mokolo bamemaki nga dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai komaki stable ezo chauffer lisusu te na komi kolala pongi na komi kolia nazoganga lisusu te na omona su bandoto mabete. Or ce n'était pas le cas pendant 4 ans nde na pamboli Nzambe ya Osana yo kumisa Nzambe ya pasteur Moïse na oya tusala na kati na faye na biso tumisani mingi na problème ya divorce otambolaki par-ci par-là tokutana ba prophète ebele lisusu basi na biso bambongo. Alors lelo tokutana pasteur Moïse asi kosala biso délivrance. La délivrance wana atangoli biso amoni zongi na kati na ndako esengo koti na kati na ndako mwasi tanga tukomi kosola malamu tozali mpe mpe kotalana lelo esengo ekoti yango tokumisa Nzambe na ozana aza malamu.
naye kokumisa nzambe ya kozana mpo ça fait 2 ans passé nazali na problème sérieux ya misu surtout somo eza makasi flou na komona distance te mais ndenge naye koleka délivrance na remarqué ma changement mo makasi sans lunettes nazomona clair donc nakumisi vraiment nzambe ya kozana nazosala donc namoni ke naolata lisu lunette te yango naye kokumisa nzambe ya kozana nalobaki deja bamaladi oyo ewumelaka ntango molai oyo esilaka te ezali nde démoniaque badivorce ebele tozokomona ntango nyonso awa ezali mpe kidoki boya nango epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. Voilà de retour na kati ya chaîne na biso oyo ememelaka bino toujours masolo kitoko. Ça fait mal. Ça fait mal. Ata papa ndeko Ige Kilolo na soolaki na ye. Kaya makambo oyo eza spirituel. Eza makambo moko okoki ko comprendre yango te. Tala niveau neve oyo azui abimina mwasi ya noko na ye oyo ke mopesi mbongo. Mutu oyo azopesa oyo ekolo mususu babenga yango biuma. Mutu apesi ba mbongo na ye. Apesi lobola. Awa na biso ba South. Tobenga yango lobola. Nanu agute musuni na ye te. Mais neve abimina mwasi ya noko na ye. Alors, malédiction est resalamaka. Batu baye bakate. Pourquoi moi na mobali on a eu problème? Parce que azali mwana oyo noko abokoli. Azali mwana oyo noko atangisi bakelasi. Azali mwana oyo noko azoko bokola na kati ya ndaku na ye. Noko azwaye lokola mwana na ye. Kobanda evenema oyo ebanda nde aye koyebake noko wana mutu abota ete. Parce que il appelait toujours cet oncle. Il était mon papa. Donc pour lui, eza lokola bimangana mwasi ya papa na ye. Naboke imosika lisolo ekokoma ke ezalaki mwasi ya noko mutu a tungisa ye. Yende abanda ye. Yende abanda ko expliquer ke depuis tovandaka na noko na yo na papa na yo tina moya lelo tosala nanu te ke ndenge bolingo ezalaka mwasi na mobali oyo tobengaka Adam na Eve nanu basala yango te. Veuillez m'excuser nayebi ke chaîne oyo toza na catégorie ya bato nyonso bakolanda yango. Alors comme toali baminganga spirituel biso topesaka tonga na spiritualité topesaka tonga po mutu a comprendre ke nyama na nyama aza na esika oyo il faut atia lokolo yango nalobaka na adage mingi na mokili ya tata nzambe yekola kosalani ngele yekolani kosalani ngele ezali mingi maloba tosolola yango na président Dove Menama oyo azali kokamba lingomba monene na kati ya Mongafula retrouvailles des anciens de Mongafula nde epai tosololaka na ye sala ningele na mokili ya tata nzambe. Bandeko nana besoin ya ba commentaire na bino nana besoin bokoma bo aimer bo partager chaîne oyo pote bandeko mususu ba mesana kosala kobima soit na mwasi ya frère na ye mwasi ya tata na ye soki mama na ya kufaki mwasi ya noko na ye mwasi ya papa leki na ye bayeba ni koyeba ke malédiction toujours ezalaka. Mutu wana azako bima azako préparer que cette femme azali mwasi oyo nga na konorer boyebi te amataka bangomba nini asululaka na nzambe na ye nini alobaka na nzambe na ye yango na yebisaka bato ebele sala ningele na mokili ya tata nzambe. Na minute oyo problème ekwei makasi kuna na Kisasa bake ti epai ya ba sali ya nzambe parce que maladi ya mwana mobali wana eza komonana kaka te. Maladi nini oyo mwana mobali azali kobela? Maladi ya liboso basilisi bokasite na ya mobali na ye. Maladi ya mibale mokongo na ye ezoka kotenir te long ndenge nga na vai na kiti boye. Maladi ya misatu aza ko saigner soki akei toilette
akobimisa makila. Mais il se sent aza très bien. Mais ben effet tout wana e ko sala mananzoto na ye. Nde bakoki te comme balandaka papa Ediba TV mingi na sakolaka na lobaka pe na sololaka pe na basala nzambe o bozoko mona mikolo na kati ya ba émission nde tozwi baka wana topesi yango na basala nzambe awa pe bacha loboko na ndeko wana oyo atambulaki inconsciemment oyo atambulaki akoyisamaki lokola nyoka ayeko kokosa Adamu na Eva na kati ya jardin d'Eden. Ndeko yikampiko fongolani matoyi olanda papa Edi très bien. L'histoire ezali que ndeko oyo abimi na mwasi ya noko na ye ndakoyi na malédiction oyo. Nde aye na masolo na ye vis-à-vis na biso. Poto koka kolendisa ye kokoma na ba commentaire toyebake atika kosala vie ya ekobo na moboti oyo apesi ye souffle de vie oyo aza kobokola ye. Mbote na biso bandeko ngai docteur Pichu Tondele naza pharmacien ya formation nazwi formation na université ya Kinshasa na faculté ya pharmacie et puis nasali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Dans le œuvre dans le laboratoire CRMTA, ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui c'est à partir de banzete na biso ya Congo. Qui c'est nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir essais toxicologiques et puis essais cliniques ou ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi études et belé et puis qui si o eza na CRMTA ezali homologué na ministère de la santé c'est-à-dire eza na ba autorisation d'ouverture eza ba autorisation ya mise sur le marché na niveau ya mboka et puis libanda ya mboka qui si o tozo produire na CRMTA et koki ko komama na n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence entre biso na batradi thérapeute ou naturo-thérapeute. Voilà de retour na kati ya chaîne na biso Ediba TV otoyela rabino toujours masolo ya kitoko. Pourquoi moi na mobali oyo yakoyi na malédiction? Il ne savait pas. Ye pona ye azakomona ezali bisengo. Ako bimana mwasi ya batu, ako yiba ye yakanisika ke awa mutakomona biso azate. Yango na yebisaka bino oyo nyonso ebombami ebimaka na kuku pebi. Oyo ebombami na kuku ebimaka na poisa. Parce que ye moko Dieu Père l'Éternel amonaka nyonso. Bandeko mwana mobali tellement que akokaki lisusu te nde akimi mbangu na kati ya Ediba TV aye ko soumettre biso dossier oyo. Nde na retour na kati ya Ediba TV amemeli biso ba numéro ya téléphone ya mwasi oyo asalaki kobo na ye ya noko na ye nde na zwi yango nyonso to travailler yango to zwi moyen ya kobenga baboti na mwasi na mobali poto koka koyemema lisolo oyo awa pote yo muto okolanda ngai soki otambulaka na ekobo soki otambulaka na ndenge ya kotambula mabe sanke obanga oyo ezali basi ya baboti ou bien basi ya bakamarade ou bien basi ya bandeko keba botala sor ekomeli mwana mobali oyo na makambu oyo asalaki sans le savoir. Bandeko pona mukolo lelo tosuki awa na ekopesa bambote na bayimboka oyo nyonso basutenaka biso na kati ya chaîne oyo Ediba TV mwana Congo. Na ekopesa mbote na mama Coco Chanel ye alobi ye akotika Ediba TV te. Ediba TV nde kotika ye akabolaka Ediba TV partout o ya le kaka na transport na church otobengi église partout akabulaka papa Ediba po amemelaka no makambu ya kitoko makambu ezalaka édifiant makambu oyo ezali kosala ke peuple de Dieu toujours azala na bwanya ya koyeba kobanga nzambe. Na ekopesa mbote na mama Patricia Lucivika molongani ya papa Edi Diba.
ye mpe atikali nsima te, ye mpe azalaka toujours à la portée toujours ya kokabula chaîne oyo na moto nyonso oyo azwaka biso. Ndeko yo moto kolanda ngai na kati etando monene, kokanga motema te. Abonnez-vous massivement na kati ya chaîne oyo, panza sango bokozwa semaine oyo ezali koya bokomona ba numéro ya sika na batu oyo bakomema ba problème na bango physiquement pe na nzela ya ba prophète oyo tomemaki oyo bomonaki bazali comme invité baza koya chaque fois na kati ya chaîne na bino oyo. Topesi mbote na mama Sheila Mwanda à partir ya États-Unis, topesi mbote na mama Ornella Shungu na kati ya mikili ya poto pe topesi bambote mingi na bino botika Ediba TV te, toujours loboko likolo musala malamu na kati ya chaîne oyo. Pona mokolo lelo tosuki awa tokutani lobi soki Yesu azongi te.